na bagolo abayebi bagolo bayebi mambo belé na bagladiateur bayebi ngana na clé ya makambo to po bato batimbelage kunza do za mabita bina zo sala na yende parce que aza le bienvenu azaki mutu moko boyondie ngasko suna vandi pe na hote etaka ezugazaga etaka biso pe to abato apale eza le roi tout voilà tout à la on a obenga ngo 12 osalela moto yo kuta yo osalela 12 ndele donc ça veut dire 12 basaelaka eza le roi biso to bindenge makambo no se fonctionnaka na kati ya groupe wana bato tu ebele ba ya wana o ebele o tu ba omona biso moi nde to ça wana ba marque house soka timbeli déjà que lo mo eza bon à comprendre déjà les abobongi c'est qui mais après ça mais faut talaguer pourquoi ba 5 na Tracy to bonza parce que toza famille moko mais bino sko tozala ki famille moko bo leka ki na TV poni bo teni ba propos bo tena ki wana bato batala ngona toza na bino place moko ngana sala bino rien bo leki na TV bo lobi o bo lobaki bato ebele ba traitaka biso tozala ka bato moko bengra to tango bo sala ki bo loba ndenge ni ba longola ba l'orchestre tango nga makambo esimba te no mona na leki na TV bango ba leki nana avanga na leka na TV bango ba leka ke pa omba poton donc ba leki ba bande ko loba nanga bango ba lobaka arrête de pia yokelanga eloko oyo restaurant business class VIP Bruxelles restaurant business class VIP ezali na ba cuisine spécialisée na ndenge ya mukiete lokola cuisine spécialisée congolaise pe africaine awa soki okoti biloko tu ya mboka okoliango joli kitoko o makayabu kwanga mbinzo ndakala okoliango joli kitoko awa bilubutu elamba maka awa bongo biloko ya kotumba lokola soso ntaba mbisi awe tumba maka joli kitoko na niveau ya kosakana te olie ozamo bimba na restaurant business class VIP na Bruxelles bazali pe na mobange na salle oyo ba organizaka activité ya ndenge na ndenge lokola ba soirée ba anniversaire mariage conférence pe ba activité mosusu ekoki kosalema awa ozotu na ngai soki ezali wapi restaurant business class VIP na Bruxelles ezwami na adresse oyo 39 boulevard Jubilé Bruxelles 1080 métro Riboucourt l'une 2 P6 30 51 arrêt Jubilé awa na restaurant business class VIP na Bruxelles yango nde nzambe ya babilubu o etali ba congolais pe ba africain c'est naturel gardez bandi na yo toujours Placide et Bio, le patron de business class. L'artiste, c'est l'improvisation. Na honoré dans l'émission. Africa Elengi TV, votre chaîne, l'incontournable, la star des chaînes. Africa Elengi TV, la magie de l'info. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous allez regarder
cette vidéo. Bienvenue sur votre chaîne d'actualité Afrique Elengi Télévision, la magie de l'info. Je suis votre présentatrice Gloria Bungunda, autrement appelée la donna de la presse, et pourquoi pas numéro 9 à YouTube. J'ai un réel plaisir de vous communiquer à travers cette émission. Et si vous êtes passé comme par hasard, n'hésitez pas, abonnez-vous massivement sur l'Afrique Elengi Télévision, parce qu'ici il y a toujours des actualités, des informations à temps réel. Merci à notre équipe technique, derrière moi mon caméraman Richard Tessa, l'image digitale, pourquoi pas à l'homme qui a sa faveur. Je suis devant vos postes de télévision. Mon big boss c'est archevêque Mike Lokamba. Il n'y a pas de comme toi. Pourquoi pas à mon partenaire Patumo Bezapatero Banakotoyo Congo Uni toujours. Merci à son éminence Maître Kazi, groupe Kazi. Et merci encore à David Olito Dou des caractères. Pourquoi pas à archevêque, pourquoi pas à inspecteur Miguel Mbongo, depuis Angleterre, bon séjour déjà. Aujourd'hui, j'ai le réel plaisir de recevoir pour vous notre artiste Bobby, l'animateur, où il a déjà trop dans la musique congolaise. C'est avec lui on va dérouler cette émission. Au nom de Kunzardo, les soldats de Jet Set, na ebiteye moro lelo, aza mieux placé, ya koyebisa biso ce qui te robenga nani, parce que tosolana y est trop d'actualité. Ici tosolana toujours cas d'actualité. Kunzardo, le musicien de Ferregola, ou a la carrière solo naïe. Le autre Robert, moi ma solo déjà. Si mon caméraman, il est même langage avec moi, a déjà invité Nanga au nom de Kunzardo. Bonjour Kunzardo. Bonjour, bonjour. Général Etumba. Ngalinga Robert Mobongo. Ouais, Mikolo Nagomi Chiwewe. Chiwewe. Mazaga Général Etumba. Naza koma su Chiwewe. Oh, baki si moi Général Christian Chiwewe. Chef d'état-major on a vu sur Mboga. Félicitations déjà. Ouais. Mon Général Christian Chiwewe. Chiwewe. Mokonza mwana muke. Eh ben mokonza mwana muke bon. Parce qu'on a porté esprit on a pour na bandana no. Bambote na batutu bola na portrait esprit on a pour na tala na parade. Nenga to pese là au senti na esprit aussi go na carrière na nga fona memang esprit wana. Donc voilà mbote na batutu bola ba kolanda biso. Bonsoir, bonjour. Donc voilà. Kunzardo, ça va? Par la grâce de Dieu, batala kanga raté, sunaye bonaya na ka bien et tout ça voilà. Ok, merci beaucoup Kunzardo. Batu baza surpris. Jet Set Nakata Côte d'Ivoire, mais Kunzardo Nakata Kinshasa. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Les lots toyebi Kunzardo Nakata Jet Set, mais les lots azana king actuel, tandis que baninga bazana na voyage. Je suis un leader, tout le babon. Tu es un leader? Oui. Tu es un leader? Ngana kolo bani nalobi choix ya leader. Choix ya leader. OK. Voilà. Et oh, ezali maloba. Nalobani. Ezala boy. Et voilà. Mais dites-nous parce que oza parmi bas soldats ya Jet Set, tu défends Jet Set ou qui na dynastie, oza qui na dynastie lelo baninga baza na Côte d'Ivoire. Première ni sortie na bango il y a album dynastie na kati ya Côte d'Ivoire. Après makambo ekomela ki papa Bakrika we kanga ya yo ko banda biso boete ya nabi na sosini Côte d'Ivoire bakripe mutu o akepe na Côte d'Ivoire te bakrika we kanga ya la dynastie. Dites-nous un peu d'abord, pourquoi pas Côte d'Ivoire na baninga? Parce que je sais pas, batu na na ebité na monika batiki na bango ngai. Parce que vous êtes compétent et mutasala nzela, mutasala ba. Elo kozo sala bango babunda kibombanda. Tala babundi pona zoe oyo ka voix lala wana pavuma musika tena pavuma yaka Kunzardo pesa yo mwa moko
zonga Jésus nani azapesa yo mwa moko momoko nini ezali butei anoni mukindi losako matinzo de losako oyo kanenga ni mateka obwaka cherigola papa soraya pardon petit yoka elakanza komba ole kukumu nalili José Likemba Kunzardo de t'écouter chanter ça me fait faire des fluxions hein ça nga ba chair de poule. Merci. Mais qu'est-ce qui ne va pas Kunzardo na ba cri oyo na makambo oyo kena sisa nga na limi kolona José Likemba José Lady Lombe Lady Mama wiva banakine seki koko mboke kufi basa kitoko bazali yao batambongo bakoti yao non voya kutu abote nga eza regretté eza nini pour na voyager trop et tout ça so talika garçon bo comprendre qu'il voyage trop. OK. Est-ce que ta conduite vers l'orchestre était bonne, ezaki bien parce que total la canité pour Nathalie ko boire kana yo Kunzardo ko boire na yo déjà c'est bon, pourquoi pas ozala parmi ba musiciens et tête na kata Côte d'Ivoire parce que ko boire ka boire qui déjà boye senga ba chair de poule, mais pourquoi pas ba reconnaître musala oyo pour ozala parmi ba animateur au baza actuel na kata Côte d'Ivoire. C'était basa quoi? Amoni conduite na ngai. Bon, nayebi bato mwa muke. Ba chef d'orchestre c'est trop. Botu na ba chef d'orchestre ata moko na répondre ya mabe azati. Ou musicien moko na swana na ye. Na kata groupe na biso zate. Oui, biso na ba animateur tozalaka parce que mutu tout azoluka pouvoir chiwe azoluka Christian Chiwe aluka grandeur azopesa makambu wana na podium mais tango tokoma na ba tovandi na biso rap na no bandite to ba massa topesa na ba mbote mais eza na bato misusu ba côté wana ba na kisongi et tout ça obika bango ndenge balobakati bakenda bazongaka bakenda bazonga 20 sone na pese mbote kota za mobala mère merci maman pasteur papa ya maman ya Gladi papa ya Gladi et tout ça grand prêtre Lacoste kenda azongi na yebaka na liba mwana apesa ye chanson. O comprend apesa ye nzembo c'est que ba vie wana ba travailler ko kende elingi ko lobate tam so kendaki bosala ki emabe bo kendaki na emabe ya sepeli na yete take mutu asalini alongwete et après tango bobongisi noko azongi. Donc c'est par là tu veux nous révéler que kokende kozonga na yo longola moi crédibilité na kata crédibilité par rapport à quoi mutasala nzela yeyo mutasala animation ya jet pour ça non tangelo ba créer ozo kate ba créer on zo boka na ba créer côté belé mikolo na ya été quoi bomaka et même ma musicien poto ya likolote na tsepete on a suna commission omolela non la voisolenga likolote yoyo na tsepete yoyo na nzoto mama nena boka bongo na ba première voix azotengama ya été to ina ba mama donc et après boye bisangani. OK Kunzardo conduite ya etumba kitoko makambo tu kitoko nano na zo suspension na nga ya liboso ya vie ezala na ba 2000 après ba boîte sinon OK parce que ingénieur ado dinenga micro on a to benga 12 kutu te za mtete 12 te ya mutema mambe. OK 12 ezali ça veut dire mbote quoi
Moto moi il a fait bino mbote bolingele déjà aux mbote te. Wana zu 12. OK. Mais qui motema mabe na 12 bato basangisa tout on comprend. Soko sala ki mabe. Mais moto wana sali mabe te bozo sali 12. Et qui motema mabe. OK. Ah voilà. C'est ça. Donc première cispation non c'était ça. To bunda d'ingénieur pour to dimnenga miko côté na lesa bana nanga. OK. Naboka Fabrice Lele mbaka rebelle naboka batunanga ebele tout o tout balinga nga wana après ngasko na vandelo na talelo biso siko bato makofi mando mama dipe je na boso ko o bagare na ye oui o kokipe mais il a moi passé pour to tindika. OK après dimne ngasko elo moye mati na sengi ope na bi papa na senga be na bo papa mati na mikoti abi na sani mais ngambo wana ba mikozo sala do table de mixeur ya concert et carbona première suspension nanga après soko tali wana tout na vanda na bango banda 2009 si 2015 OK ndena yozo suspension na mutu seke na tambola ka bien ngana banda okende na banda kwa batuti nazalaki ka na ndako nanga na vandi de tout ça na sala mamu nanga na kenda ka répétition na sisi na zongi na ndako na melaka masanga te na melaka whisky te nga zalaki muta ba secret et kunza nongo tango yozo lo ba tango so conduite bien te par rapport à quoi conduite te. OK. Bato baotala biso na bagolo abayebi. Bagolo bayebi mambo belé na ba gladiateur bayebi et on pesa parler nanga. Bateni nga rigueur te parce que bato ebele ba traitaka biso tozala bato moko bengra. Ba ingra. To tango bozalaki bolo tongolo bandenge ni balongo na l'orchestre. OK. Suna lobi mabe ya ou mabe moko boyele kanakati. Et tout ça. Mais biso thématique ba endroit ya orchestre. Tango nga makambo esimba te no mona oh naleki na TV ti. Bango baleki nano. Avant nga naleka na TV oh bango baleka ke pa omba poton. Nabi ke bokozala suna soli bona soli mabete. Donc baleki ba bande ko loba nanga oh bango balobaka. Mais après ça, vous sérénira qui vous aussi bongisa qui oui. Parce que tout le monde qui on a Tracy. Voilà. Les a bongisa qui. Mais après ça. Mais faut talaguer. Pourquoi ba sangisa na Tracy to bongisa? Parce que toza famille moko. Mais bino sko tozala ki famille moko. Bo leka ki na TV poni bo teni ba propos bo tena ki wana. Hein? Ba to batala ngona. Toza na bino place moko, nga na sala bino rien bo leki na TV. Bolobi o bolobaki. Peut-être parce que disparaîtra qui n'a ba répétition, ba combien ko lukayo, bazaki un peu parce que baba ki fort na biso kunzardo azo mona na te. Voilà. Mais total na mais total na ba stati. Ah bon. Donc c'était ezaki tindika chakal. To lo bango to benga ngo bongo. Te weza ka ngana olongola ngo kutu ba 12 te ko te mama be. OK. Ça veut dire le quoi qui monte ma bé mais to beta lisola mon pépé parce que mon pépé ça il a grandeur il y a vie nanga. Mon pépé ezali na sepeli na bon. To koma wana. Bon ngana obenga ngo 12 osaela moto yo kuta yo osaela 12 ndele. Donc ça veut dire 12 basaela ka. Ça le rola biso to bindenge makambo no se fonctionnaka. OK. Na kati ya groupe wana. Bato tu ebele ba ya wana o ebele o tu ba omona biso. Moi nde to ça wana ba marque house. So ka timbeli déjà kilo omo eza boy. À comprendre déjà. So ki même Charlie. So vendre timbeli lo omo boy à comprendre. So ki so vendre so a wulu wala longwa déjà so to comprendre so gigo la to comprendre chiki to comprendre ba moko elle va soza na maison même so ki Bill Clinton a timbe déjà pour bato ba ko yeba 21 ko le Bill ou vient ngai ex patron nga faire Charles des Poules grand prêtre azate mutu akoyeba kolega gampo de JDT molopo azate bato kaboyeba bango ba porte parole bazara bo pesa yema lo ba
Asola boy. Au mon état. Ok. Les porte-parole, on dirait, bah, on peut s'aider mal au besoin kendi. Bisonde to yebeta ngoto sala idéologie makambo. Ya weba conseil yo bimabo yo fo obimata musu gazaga zuga. Ba to comprendre gazaga zuga te mais o comprendre ninga système ke yo fo matata mususu et tout ça tant to sala mambona ba tona bazala gate. Et bango baya pona message kaka to pesa bango baza pe na bango mo baye baka soki ta musu mezise ba tombo gaza mati podo muté akotoma baselinga bo. Ok, Kunzardo, parlons un peu. Arrivé nous dans la jet set, on dirait place non vraiment au yo tikaka au côté qui ont déjà qui remplacé na Blaise Créateur. Impossible. Peut-être y a ngonde muté ça parce que on a frère na yo. Impossible. La fois passée tout le monde qui m'ont ba dire que na qui m'ont musika mais besoin quatre orchestre moko. Ezate ya ngonde ezata msu base ya Kolongwano na kati jet set tamsu okoki Blaise Créateur te. La tosu ba yoki ka dynastie, ba yoki jeune ka dynastie. La réponse n'a pas comprendre. Et na place sur le baki par rapport à soki to benda na kina na frère na Blaise Créateur. Te to benda na kité. C'était quoi? Tout ça qui n'a pas son même moral. Après il y a les émissions lobby, pas y a lobby. Même voilà, ça veut dire et le que les gars na TV ba si ça ngoka na TV. OK. Bino boleki na TV bo traita kinga na l'émission. Voilà, azana chombo te mais tozali na bino na tozali na bino na émission ya excuse na fête ya qui le savait. Tout vanda na Tracy wana. Sola. Ngana na clé ya makambo to po bato batimbelage. Kunzado aza mabeta bimi azo sala vie na ende. Parce que aza le bienvenu. Ça veut dire aza mutu moko boye et tout ça. OK. Malgré zonga na idéologie qui le bienvenu. Le bienvenu. Donc on ça veut dire aza ki mutu moko boye on dirait ngasko suna vandi pe na hota etaka ezugazaga. Etaka biso pe to aba to parler eza le roi Arthur, voilà. Tout à l'heure. Oh, génie, non. Check, c'est Dicap la merveille et PIB de Oro. Bon, on va soutenir la fondation Aviso et ma meilleure fondation du Sal ici. Ils ont assuré l'obsèque, ils ont assuré l'habitation en Europe. Pas de dire la cause, ils ont assuré. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure, Kala, yo yeli susu, non, les salisi assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nyonso ezali, nali salisi assurance. Ndekona a vu traitement, ndekona yo bakundiye na bolamu nyonso to vraiment tout soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez la fondation Lissalisi, le pas Mameya, on a la vérité, le côté exact, banda et banda, fidélité, tout n'a jamais RTR, le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Et Mameya a eu la fondation Lissalisi. Et na bateau bazo lo bateau Congo faut za la bien, na bateau bazo sala la paix que Congo za la. Voilà la Vénézuela Mameya. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Le Dicap la merveille. Pour soutenir Fondation Lissalisi, il y a Nabiso et Mameya. Automobile, il a permis français, permis étranger, il y a un amour, au revoir, papier assurance. Fondation Lissalisi. On n'a pas meilleur Congo, mais Mameya. Fondation Lissalisi, solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao.
Mais bando zonge umeli Kunzardo. Donc ta wana nyonso yo kangeka mutema no désanté, ça fait du 3 ans. T'es 3 ans t'es na 2020 c'était sur la bosanité, 2021 ou comment avant on a zongika ba confiné biso mbamo. Confiné mais ça en 2020. Ah bon, 2021 oui. 21 au moins. Ah, journaliste. Donc, depuis tant on a nyonso, aux arano la bienvenue. Na émission na supporta. Au supporta nous kaka. Oh, non vanda kana otalaga, ngana talaga finanga. Et mon à côté les peine à parler to pangi. Non talaga, Depuis c'est tous ces temps-là, aux autres au tala patron na yo, boss na yo, papa na yo, faire égaux à les padres. Bon mais quand peu ko solo. Aibsanga petit nanga. Ah nini ça. Ah vieux ah OK, c'est bon. Aibsanga oni. Ça. Nous mambo gampete ngana munga. On a vu au moins de to vandi boy. À la vie. OK. À la vie mais na ga ndeta kinga na wazunga kati bon. Et dans sens que to koza na vie na bien et tout ça même. Vous sentez que napesa bato belé makambo na lobela bango na nini nga na yena travailler na nga mouvement na nga nga tellement nazalaka trop nazalaka trop gentil et tout ça na sous na porter déjà sous na porter vraiment dans un garçon et kati na nga eza grand libanda na nga pesa grand na lingaka surtout bagare to bagare na biso so beta nonga mais na respect vraiment na respect ya boy et na respect vraiment bato hein omona bato mo utala ba osa mo boy et tout ça bato belé mayebi na sona na bato belé na sona ba yani kainga batadi mavumu la monnaie invisible sona na ba to beta ka bakati belé to beta na tala boy dadi vungule héritier mbang la taille te ya dada mena to sola vraiment te mais to sola trop na choquer le mboto beaucoup là on a vu na biso ya boala na bana causer trop avant peut des jours on a les kananga na annoncer que na longwe olongwa na yo na causer pe na grand prêtre on a vu na ngai na causer ina yeto causer mo ata moko na bali me on a capturé makambo tu ngana zala juste na za vrai parce que biso bangombe mingi tout ça ba vrai soki to suna sa engagé na likambo mobu na osala ngo bien nga soki na belité na sa bonne santé na cause en répétition ti voilà Kunzardo depuis qui a to beta pembe a to lo ba masolo ya pembe a le côté les raté yo na frère na yo Blaise Créateur des prozonga pendant 2 ans au Salina Katajet cette relation na bino mba les indéni bon relation vraiment et ta ke ba animateur ya orchestre moko bozo sala musala place moko Blaise Créateur relation na bino mbali eza bien bato batala ba émission na yeta mazala qui pas vena biso la coste OK bon excuse bato qui tozali na biso na bien et pas Didier Lacoste voilà batala qui to coopéra peu bientôt ti pe na za na mouvement do et na longwe boto coopéra pe ka bien mais zalaika ke milelo na milelo beaucoup opérera bien mais ça qui milelo na non ça veut dire to kokutana to pesa nimbote mais ngai pena ngai vina ngai vous avez ta kimisio na jet set Blaise Créateur nazolo ba yent vina ngai Ogilu tula na peso moto ogilu tula umuna naba ngai menebi ke bana ba ngombe bakima chef d'état-major azongi susu dide akomi susu chichi wewe nebi ke bana ba ngombe bakima bitumba te
biso nde tosengaka tumba ndenge nini biso nde tosenga biso tolobaka ya makofa koteleza eza tobandi so po gagner ngo bana biso babenga ngo to bangombe pena ya lisala biso to utanga momo biso to koma na bolomba biso to tanga ba série pena to ka bato mungu to katsa bango siko batikala ka esprit wana biso siko esprit wana siko to bomango me to vanda ka siko to portaka to porta kizaka zuga kizaka zuga yala ngasi panzani na bon marché biso po to amikolo koto to koto attends s'il te plaît OK ngana frère nanga beta ezanga na ndé na kati eza moboko babinga ngo moboko OK mosisande Baby qui est au place à Zaroye Baka Kimisio Jet Set. Ça veut dire ngana boka siku na boka na boka na ba na boka na mona Congo na boka na tanga taba ni matin na kutanga baboka awulu wala na bonde putuko tango nelele hello mo après na Ozana banana na concert bon on a beaucoup primé ça libote aboka bien mon Congo na pesi mbote na boka na ba Touareg mushakalente sur mushakalende donc na boka na ba nani tikana tangelo animateur nga na bol ba boka bien na Jet Set ba boka bien animateur à Jet Set onga na kuta oyo ndima bango na kuta pe na ndima bango mushakaleta na voix aboka bien OK na kuta su nani Sabalo ba mama Sabalo apparemment comme si ça a sauté à comment chez Fabro on habite sur la zappé chez Fabro et tout ça on a appelé ses beauté donc nakuta ce que animateur rebelle bon mon Congo première voix na ebiso siko batosko batala biso mon Congo aboka na première voix aboka pe bien nakuta so Sabalo pe première voix après na écoute mushakalete deuxième voix nani so zara nga nazwa ba wuaka oyo kuta pe créateur non hier akutanga na ngungi baya nga bazola nga ye e bazola nga pena ye bazola nga sunani libo kenanga ezala kina seyamba mbola nazo bimisa nga ponga na bimisa ko mona bana ye likolo ya ovana na ngotiwa ba osila pika likolo te après bah on la biso sous sœur na biso na PC mbote Ritinzel et tout ça bazolanga na ba premier voix belé bazonga siko zagazoga yo zala kaka oleka wapi swagi na makambu na banini na raisonna ka bien na pe manga bien na zala calme na pensaka bien na respect taka na benga président pambade président biso nenga za na ebiki nga na benga ebiki na benga ipam nga to ya kutukuta ina ngai patuna kunza do kriya sikeza na bimisele na sisi na songi suna na poso senge loko nena songi loko so ko pesa nga ndenge esengela ki pesa nga te mais apesi nga o na sepe o na zui ona na sepe na ngona kena nga est-ce que vous comprenez mais après bato wana tout otangeli nga bango nana trasa nzela oyo yo salake soki bato tu baoya wana baoyebisa oke okobwaka ndenge tata oyo oh donc tout l'animateur ayaka na ndenge chiwewe mwa nde chiwewe asalaka yo kosala boye général Etumba oh chef d'état-major général sikoyo nakoma chiwewe bayaka na école ya Kunzardo na kati ya Jet Set mais ntango yoka bakretiaka ngo me okoma te bazanga nde mwa mawa nakoyoka naboka neti kri ya nani
Lelo regret à Kunzardo na kata jet set na départ na weza nini et papa pervers olongwe jet set na ebi ko olongwe na volonté na oté regret na ovo meza nini ezaka ke nde nazonga na yana pese makambo mobwe je te jure devant Dieu kolingo pesa makambo kande to yebela ba siki koko bongo yoka ete kote na tengama animateur moko te boka na Congo na ya ete koyoyo ebomaka ete komame ya ete otengami bongo animateur na boka bongo na Congo ba gawa bazebele OK kotengama siko zotengama bato su ba yoke te ko wana ba comprendre na kena nini na yesu ikolote yongane no lengi savoir na sepete na olela likolote yoyo na sepete yoyo na nzoto mama soda odo na boka na ba merci beaucoup Kunzardo mais lelo peto beta no lisolo ya générique à dynastie et kenda wapi na terrain c'est bien na terrain ndamu tu bakri na ngezo ça c'est botango na obeta masolo tobi crité tobi générique ya dynastie et koyebana hein ah oui eza wapi ko na marché imaginez siko fallait pas pesa ngo kombo eteko Delingezo makambo. Bajongo babenga na business mais tout ça là pour tout ça batsuki kana tout ça là ah bon. OK, merci beaucoup Kunzardo. Lelo Ozana jet set aux autres tracés chemin na yo ya carrière solo. Est-ce que Kunzardo kokoka makambo Congo yo na animateur o azobinisa neti le ça lelo animateur o apesa ka loanga azobinisa pe mais lelo na lelo crio eza lelo likolote na CPT na nzoto lelo eza ya été ko ebomaka emema ba comédien poto emema ba musicien poto ilongoli moto mbanda ka yene Kinshasa ya été faut soit clip à maille mais mutu moko ebisinga bi pourquoi pas Kunzardo asali na choix ya kozonga te perité watanabe parce qu'il y a zani papa bokenda rebelé lelo nyoso ba se retrouver na 4 orchestre wana on a gagné tant alimbisi Bercy mwana pourquoi pas te Kunzardo pourquoi pas te luki kaka o zonga na OK o sala carrière solo na yo est-ce que kozali sous après 2 mois 3 mois dis-moi Kunzardo sous mais événement pe yango ezo ya le 25 décembre na kati ya stade des martyrs pourquoi pas te c'est le moment ngai excuse la team eza parlé on a parlé on a même moral na pesi mbote papa ya ba jersey héritier wata bouclier couteau de contrôle héritiana taka tobotama na mwana e le 15 le 15 août vous faites un jour moko on a dit to fait un jour moko donc on est à parler on a ce qu'on a koloba par rapport à idée au grand prêtre mo kwata kora lo babo sekanga ite nazomeka botika na meka on est à parler Jet n'est parler Jet peut parler OK mais Jet na kozonga ka ngonde lisusu te au juré je te jure t'as la caméra oh na lobi na kozonga ka te Jet set na bible bato ba oyo kanga ba golo na ba goloise off susu na bango ngapela lela bango omone bazabo ba yebeke mais na kozonga ka te ba pesa nga bonne chance na kende sur na komi lelo par exemple le gola bien affilé va fierté il y a Fabricaz ce qui lelo pe na komi na sali makam na héritier za fier nanga pour na pas ça wana donc ça veut dire et bato ba kende na ndenge bazo kende te oyo mwana ya les padres mwana pena ya les padres
mais na kozonga kande lisusu te. Mais la team ce qui eloko moko boye ya zugazaga eza okende te na lobi neti marti wana suba lobi te marti wana soki ba esengi te na sens nini na ndenge zugazaga osamiz toza kosamize ndenge tubidi aloba osamiz donc na parcours ya nzela na poleka na ndenge parcours ya nzela na ngai même groupe na ngai oyo tanzalaki soki eyebisingaki toana événement moko boye tout ça mais kuna nde eza mwa takinga moye te wapi nde eza takinga jet set eza takinga takinga dans liboso papa maman pardon ba maman na ba papa na ba ndeko na ba nini wabana toko zonga sima te yoyo toko kende liboso tuka toko oui, ok, merci. Mais la team quand même au Kende. Moi, passage, moi, n'est pas kaka, ce que c'est moi tour. Ça va passer. Koto na banda et pas ya père pena takinga. Mais la team eza soki na ye na kokota. Kuna ta passage na ole. Mais la team oya. La team pena na ye na koti na banda. Ovandi pe. Opesi pe makambo. Zonga no kako. Te sikoyo watazarani na mutema olimbi te na tomona ba Charlie Paka, tomona ba Arkeli, tomona ba Jeunesse Nuance. Merci mwana. Mengana wa benga musique chiffonnée mais les loisa na kata la team wato bo pourquoi pas te Nzardo. Na benga musique. O mengana finga ba tout teno habito mona frère na yo Bercy kasi yango na lobi bato kutu bafinga bazonga sikonga na finga raté c'est ça ngasi koyo na lobaraji c'est moi vérité ya histoire ndenge passa et tout ça et tamususu échanger peka abiso bato voilà ezate na ndenge moko boye kunzaza zo loba soki ndenge ni non mais na lobi o koto na biso na beta moi trop mais koto na beta trop te et ça peut tikanga pe na moi posa moko posa na sens nini que il fallait na pesa mo makambo moko bo na linga pe na pesa mais na bango ba ngana tika na pesa nyoso voilà la team wata donc posa wana ezalaka toujours yango sala émission pe na bien donc posa wana etikala yo mais na carrière solo na ngai et la team ezaki soki zagazuga na roya ya kofanda pena te mais oyaka opesi makambo na dendi po tozana makambo déjà ba papier to signé na producteur et tout ça pour besoin mon pépé OK mais surtout obi ke mon pépé zani te soki tout surtout na la team wata des tours ya ndenge nini eza featuring pété ngana ko penga ngondike na yego sanzaga moto na sanzi moto na sisi te na sens que na sanziga moto mais naza awa na rumbok na mopepe bon ngano bingo so pese ki osanza ta moto wana na jet set ekomi de yo komi lokela ngo polémique ngana na ngoti bato ba otalanga ke na bi koto na servi to banda 2009 na yeti tozana combien 2022 kala te to ninga ko to na 2023 OK sigo na servi trop kuna etika na lokola zagazuga kolo nango na benge mikolo zagazuga lokola ye toza ngane to kozaka tota ba stati et tout ça na la team wata goga auto na télé ba massa tout l'homme du 25 décembre félicitations moi ndenge l'homme du 25 décembre oui ndenga zala bongo tota na ba stati tout zala bien bon tonton grandeur OK veut dire le 25 décembre aux Ala
na stade des martyrs. Soki ba invité nga. Ça peut inviter toi qui peut passer à passage voilà. Ça la bien. Voilà. Soki peut ba invité nga na esplanade. Il y a palais du peuple. OK. Na kozala. Merci beaucoup mais on a vu qu'on dit esplanade il y a palais du peuple donc soki peut ba invité nga suna ye na pesi zaka. Mais il y a une invitation au ça notre passage et que moi na palais. Oh, ko invitation ezaka na mnogoti. OK. C'est invitation. Bota on a loba ya goga na loba na ngona sensini ke batine ngomla invitation e ba komi etumba. So ga goga lobi so ya yakota. Et pour y loba. Merci beaucoup, nous sommes derrière le papa va dire si. Bazo balancer biso image moko to moni frère na papa na biso pasteur Denis Lessi pasteur Pétage. Oyo aza agressé pa ba combattant. Pona makambo mboka to moni akendaki mwa sala mwa ba ni na ye ba soirée na ye ya ba kilt lelo ba combattant ba agressé. Un mot à dire était que aza l'homme de la nation. Pasteur Denis Lessi. Na mambo ekomélié na kata ya Paris, ya France. La monita? Ba o balancer les biso des jeux au mona. Kay ba balancer na mona. OK. Voilà, nous sommes à l'endroit. Denis Lessi est ici avec nous. Mais pourquoi dans le vie, dans la confiance, on a dit qu'on a wana réseau salara mwani yo ambia Linga ozwa par ya peuple parce que peuple on a landaka yo c'est pas pour rien on va les mixer batayaka va par ya peuple aki da mutu ba ba ça l'opéra o ezali face ya peuple aki da mutu ba ba so bon ça c'est bon sur la neige aki da maestro bon diente Jura, nous avons un témoin. Akita, Basolola. Déjà, bon, à ce moment-là, on dit, oh, il faut comprendre. Comme ça, on va passer l'autorisation, ça va comprendre. Il n'y a pas à comprendre. Depuis tout à l'heure, on a commoné. Qui est Denis Lessi, kita la mutuka o sola na bandeko na ba congolais. Kita la mutuka sola na bandeko na congolais. Nena mutuka o bude biso. Ifa kita. Maestro, akita sola na bandeko na congolais. Koma kita mutuka. Akita mutuka. Mutuka protéger le c'est pas côté ba côté. Akita sola na ba congolais. Maestro boza abino mbale to reso akita sola. Boza combattant. Bon combattant maestro, wa combattant. Je comprends. Yo resi yo so pesi na parole là non bisa. Tu dois assurer la carte. Le fait que ça on a eu fois à l'aise. On comprend. On te immobiliser. Mais fois c'est pour la pour yo ça on a pour yo so là il tembe to place muso. Merci beaucoup. Akita so la bande ko na. Deli boso de na sima de mo panzi. Voilà. C'est 40 fin des heures. 10 minuit. On comprend. Bon, moi, je vais la chair, 1 000 € par jour.
Louis chauffeur, Louis sécurité, pétage. Bon, qui t'y ça y est, à sur la nation, on a dit banda mutuka. Ok. Et là, ce que ça rouge, que le baca rouge. Ce que ça vert, que le baca vert. Mais il y a passé aux amosali en Zambé, Nengi, Tobenga Kayo Nengi, Yomoko Yebi, Nengozali, en plus de la prophète. Au Yebi, il y a très bien que Félix a gagné l'élection T. A qui n'a négocié la bateau bateau bundisa Congo. Mais il y a soutenir. Non, on ne va pas soutenir parce qu'il y a des vidéos. Oh, ils ont fait ça même. Là, l'écran prophétique, là, on peut ça bise. Oui, et ça y est tout dans la vidéo. On peut ça bise dans la photo. Non, on n'est pas IGF. Pasteur. Non, IGF ou Pasteur, tu vas nassi ça. Tu vas nassi ça. Pasteur. Aza présidenté. Pas la bise, on a résistance. Je ne vais pas t'enzalater. Aza présidenté. Je respecte. Il n'est pas notre président. Voilà. Voilà. Aza présidenté, quand il a la bise, comme président, parce que Aza président Wazaki élu démocratiquement, et ça failli. Tout ça va fallu lutter, mais tout ça va décision du peuple. Nous sommes dans un ciment du peuple. Vous comprenez? Et là, on a reproché, ce qui est pour un danger, comment dire, vanda na yo tranquille salama kamuna yo osalaka $300,000 Kabila pesa ye. Alors a vidéo ya zaloba yango yem taloba ki wa pasteur ba pasteur ba kosa ba pasteur ba kosa bona sur et puis là on va soutenir ba conseil wana voilà il faut le pasteur tous les motos qui sont millions oh héritier oh fali oh wela oh kofi oh tilombo mukoni ni biso to sama pa mukoni biso to zala bien ba Rwanda bazumbo ka nyos ba Rwanda bazui ba Christian biso bazui mbongo tout sala ka eza pona Congo on a biso ba passer ba lali peuple on a automatique ba bona ni yango zo ya c'est ce hôtel là alors on fait un message maman poussé comme tous allons ensemble pour nous libérer mon championnat ni yo ça on internet il faut que nous suivions église en Zambé parce que ma balobo busa na muloko na yo non na bibo on ça prophète non oui bateau bazo yo ils peuvent réfuter ils peuvent refuser yo kana nunga yo kana mais yo kana ko ba ba bele bele te message yo kana possibilité yo faut ko ba ba te na résistance ça boni boni ka bango yo ka bango papa Internet. Internet. Aux autres détruire mœurs. Mais bon, bim ça mutu ka sola na batu. Bon bon na ka mutu ka poani. Côté ya awati na poko alelu. Et puis na poko te Paris ndaza mission. Bon, bonsoir. Mais pour nanga oza anti-valeur. Dala. Bon sola ebele bele. Il faut le faire comprendre. Prêtre ya pétage. Il faut le faire comprendre. Il faut qu'on va vous péter les bazala. Flash Info Magazine édition spéciale à sa une. Fifi Masuka Saini, le catalyseur de la vision du président Félix Tshisekedi au Lualaba, la meilleure élève de l'école du peuple d'abord. Jean-Michel Samba, le JMK de la presse. Le président de l'UNPC Kinshasa exhorte le professionnel de médias à soutenir le FRDC, mais aussi les institutions de la RDC. Édito de Jean-Marie Bassa, Fifi Masuka, une femme qui a su affronter les obstacles pour produire le résultat à l'honneur de la femme congolaise. Pour l'éditeur, la gouverneure à l'intérim du Lualaba incarne l'image d'une femme au courage des hommes qui a relevé le défi au Lualaba. À lire également dans le corps de votre magazine, remaniement du gouvernement provincial, 10 ministres et 8 commissaires généraux pour gérer le Lualaba. Autre titre développé, Fifi Masuka Saini à la rescousse d'une femme non-voyante.
Dossier Lualaba, modernisation des infrastructures routières au Lualaba, la route Kazembe, prolonger l'avenue de Pin, complètement asphaltée. Infrastructure religieuse au Lualaba, également exploitée dans votre magazine, les domaines marial, a désormais sa plus belle robe, grâce à la bonne volonté de Marie-Thérèse Masuka Fifi Saini. 24 pages qui vous placent au cœur de l'information, 24 pages qui fait de vous le premier à être informé. Pour toute information, visitez le www.flashinformationplus.com. Merci beaucoup à notre équipe technique pour cette image. Je suis Pasteur Denis Lessi Oaza Nakati Europe Lelo Aza agressé un peu par les combattants Nabiso ya Congo. Un mois à dire na Maraboto Monio Ezo s'est passé. Aza na Kimia Tekuna Nakati Europe. Ouais, bah agressé qui a ça là ini. Babi à côté la mini trop politique, trop moka, bat bazo souffrir, ba Congolais bazo souffrir mais bango baza wana pour nous bénéficier. Na Katamboka. Ouais, on a natalité mais bon, na moni pété yonde ozo apprendre ngai information. Bon, toi on a biso ba Congolais. Toi on a biso ba Congolais. Et kosa la moninga na mabe, ezape mabe. Biso tout au bundela ka mboka. Ata na domaine nga na bundela ka pays. Soki lelo biso tozo bunda ta animation eza likolo te bato moko boyanga mona biso ba organiser biso juste to bundela ka pays donc surtout bino ba musicien de bazo acquise bino ba musicien oza cause ya mabenyo so ezo koma na kati ya mboka donc surtout ne bobeta ba stade wana bani bobi pays en guerre est ça ne va pas bino boza na pona ko se réjouir na musique ya wana lelo pasteur d'English aza victime ya makambo nyonso. Bon, on a une côte na maman mwana te nazabi na mon pépé. Pardon. Bon banga ba combattre. Tu go banga ba combattre te to respectaka bango ba banga mutu te. Ba banga juste Dieu ba respectaka mutu. Neti cameraman na biso faut biso to respecter parce que yenda zo filmer pour batu ba mona biso. Et tam so pe to go zo mambo danger na simandenge yazo. Faut na respecter mais na ko banga été le quoi yezo sa musa ne bon azo filmer nga faut ne tout ça non le quoi combattant azo défendre mboka faut na banga été non surtout bino de ba kizaka surtout ba musicien tout ça la nini ba kizaka bino parmi bato bazo détruire Congo les musiciens fait partie du nombre par rapport aux autres distraire trop mboka non maman tous les cannabis la musique maman tous les cannabis et tapo mambo nalinga la ngote nga politique oui parce que tu es bien placé oui c'est tout na banga ka nzambe na respectaka mutu tu nga pena surtout ni ba masa na nga tunde to vivre tune na manka kata mutu mote nga soki moni mabe yelinga même bandeko na nga balobage soki nga na bundi uswati na swani sike mutu wana bandainga. Donc, ça veut dire na respectaka mutu na ndenge moko boye et tout ça. Et kolobate ke nazo banga soki nini na lobinde makambo eza lokola mamboka ngai naliaka aw. OK. Ngodi yo. So lobi bwangela ngai ana ye mo pepete. Na bwaki le toko mo kotsa mo pepete. Au lieu à kaka a moza lelo limité parce qu'en Europe lelo musique na biso lelo ezongisima par rapport ya ba lelo ba frère na yo ba musicien ba pasteur baza agressé trop na kati Europe yo peut tu fais partie du nombre parce que lelo ko kepe poto tam supposa na place à relivrer concert nga naza politicien ta ya mwana linga linga ke loba na boka créer ma beta ba politicien peut o ba osa musana bango bien bazali. OK. Voilà, bah j'ai belé. N'était grand pour te faire tu. On s'en ça na igi tuku. Non mais ngo ka bongo. Nabi siko atanga pe na koti yango na aga zogazaga. Atanga lelo la romia ngo ata boete. Non même pas. Donc bato pe ba sala musala na politique wana ba sala bien. Basali. Suna bina tanga wa liste aussi la tête et les kamulai bazali ba osala ko banda grand prêtre ngalinga obinga bato mingi ba grand prêtre pour nzambe so apesi pouvoir mo bo se goza
au gérer batomo kata 20 oza makambo donc grand prêtre Fachi siko ye a kontaka Congo mobimba donc et tout ça. Ok, merci beaucoup. Donc vena biso makambo aosa la pe makambo Fachi aosa makambo malamu quand c'était président de la République ita on atangi muta chapeautaka Congo mobimba biso tout otalai po biso tout otalai biso tout monde to vanda bo otalai totai la grand prêtre OK aosa la pe ya bien tout peut ça répéter par rapport à dimension ya makambo pazo ça pose un peu facilité ce qui va zuipe yo pe ba che yo wana mondenga système pe gozala bango bato pe mususu ba obima ba ofingo baza mais to pe satan. OK, merci beaucoup. Tout le monde appelle misala ezo sala misala ezo sala maman toko lo bakate to lo ba su balongoli bache kunzado kazo sate bache nzaka zoka aosa kate buzagaza aosa kate to kende ti wa pipi. OK, merci beaucoup Kunzardo. To comme na so presque cochité na souk émission. To monaki frère na yo artiste musicien Fally Ipupa. Oya prestaki semaine passée na katia stade des Martyrs ezaki le 29 octobre. La prestation ya Fally Ipupa na katia Martyrs. Papier, changa papier na me. To monaki ngunene. Aigle. Salima na bien. Obenye na. Oh, Aigle. Aigle Fally Ipupa. Concert à l'Evernef. À Salima, on a bien. C'est quoi pour tout niga aigle? Na tout nié parce que il est le seul où il y a jeune, il y a génération naïe, où il y a sa bêtise stade des Martyrs. Voilà. On a le bail de Yassali Moussa n'est bien. Ou bien aigle. C'est bon. Aigle. Asa aigle. Ndinga na gomichi wewe. Depuis Faliaza. Ndinga yepe za. Ngas qu'on a porté esprit où il y a zo salela, azo kumba. Confiance y a chef. Il y a Mokonza Mboka, président Fachi. Béton. Confiance, il y a chef de l'État. Christian Chiwewe, chef d'état-major général. Mais les lots Bazo, il y a concert, il y a le 29 octobre, Fally, il y a Kokite, Mamouibele. On a trop polémique. Ok. On a misu. Concert Beti, on a l'oloba. Bato, on a qui bato. Ndule na beta ki ndule oya linga ki abeta ba chanson oya linga ki abeta artiste na ba chanson na ya linga ba beta donc abeta ki ba chanson na oya ponaki c'est tout ngasko net nga na lo ba netini nga na vandi na oyana iboa na oyana par exemple na eteko na oyana eloko zo salaba yo lo bité il fallait pas ça la boy par exemple. Betindule na ye ya makambo na ye c'est tout. Lelo ce que vous comparez lelo placé na parmi bateau babeta ba stade des Martyrs. Yepé ça parmi ba grand. Ba biso tout. Ba c'est le bazala, ba tutu kaluchi bazala. Ba sala mamba danger. Biso petoye ba tutu kaluchi bandimi biso. Avant batutu kaluji baya bakutaki ba viena ba nono atala ko et tout ça ba viena biso de total so ilani tout ces belé ba viena biso bina to landela ba monter pour biso landela batutu pour biso bina ba génération na biso école de kalujiste même tout moko ya na touche na ye nga ya na moi mawa na ye na on dit na za ko évangéliser. OK. On comprend. Ça veut dire totala mingi bango et tout ça voilà stade des Martyrs donc veut pas sali makambo na ye ba veut pas sala makambo na mo ba sali bien et tout ça voilà ngana nga développer moi mon po Lelo balobi que Fally Ipupa il a redémarré ou démarré le 5e génération. Lelo par rapport à concert wana ya stade des Martyrs a confirmé 5e génération. Bien, mais la 5e génération. Vous avez stade de Liboso Fally. Et voilà, ce que tu koki kolobate moni bato misusu goga peroya asali dimension. Grand pâté chetaillé asali sous dimension.
pour tout yebi pe ba stade de beta na ba à l'époque tout yebi oyo benzo gazara oyo gazara zo voilà et tout ça a sali makambo na ye a sali et voilà. Ok. Si tu peux encourager ton frère, il fallait pour partir sur le Congo par rapport à l'événement le 29 octobre. Tu beti masoko na biso na noté tozaka gamba de fali. Stade na okitoko. Olati bien, batu baye. Wario kutuye. Bio me Wario. Donc pour ça na Wario pembeni. Asa disco ya kala na donaye bate. Voilà. Je viens à OK kaka. Ok. Donc on va féliciter quand même concert et l'équipe. Na bana kolobango. Ouais, na bana kolobango déjà kala tout ça qui est bonne chance. Oui, salami déjà et voilà. Et confirmé déjà na mamnaye. Oui. La vie artistique n'a déjà apprécié dimanche. Donc voilà. Parce que stade on a pour ton dissango ils appellent mystique. Donc félicitations à l'artiste. Ok. Merci beaucoup Kunzardo. Bonne évolution. Bonne évolution. Il y a mon pépé, carrière solo na yo monsieur Wabi Kunzardo est-ce qu'il y a kokoka? Ba kokoka ndengeni. Bato ba otala biso. OK. Obino boyo ka basala succès ba kokande balongwa pa ba Vincent. Balongwa pa ba V4. Balongwa pa ba JB. Balongwa pa ba vena biso Luambo. Balongwa pa vena biso. Mais kadazo ngapona biso ba Madilu ba Simba galelo. Otangi jibena et otangi wirana kofi na facilité mais bamiso zo luka et bino boka bota ngana keno nga kuna banane kuna balongwa pa 20 ndeni balongwa pa na bandele soué pas gampa de jibendeni balongwa pa ya les quadra comment balongwa basala natangi de 20 basala la vie comment basala o baza bongo biso ekomi lisumu pana balonga pe pa fabrigas nde voilà basala lelo mambo ezali lelo so biso siko yo do mona ngonde yo mona nga babe nga ngone nalo bana onde nana simba sultan na nzambe posa ya succès et nani pe azoye biso ke côté yo kenda nga na go kenda ngote ou nzambe yo sambela nga na go sambelete nani awe bisa nani neti moto azotala biso boye ou na yo moto poser nga ba question le succès ou te pas ya Dieu ngane nazawa sans Dieu ndi na sala succès te na sala succès ka po nzamba linga na sala succès malgré baloba ke funza da kota bikota na tikala ko kota bikota kota te pe na go tikala ka ko kota yango te soki na kota nde ba pesa code sunga ba pesinga moni bato bazana banini na mango et tout ça to ko dévoiler mambo tout na ba émission et biso toza trop Dieu nga sambela na Philadelphie. OK. Et pas ya pasteur Atoms. OK. Na lukaye na ba dimension na nga na mona c'est tout. OK. Kunzardo tala caméra yebisa bato balingara yo. Olotolobeli mon pépé dan. Oh balingara yo mon pépé. C'est pour quand bato balingara yo ka voix ya Kunzardo. Obombeli bango ni. Mon pépé lobby déjà tout dans le studio. OK. Dans le studio ya mon pépé. Kalate bato bazwango. Et ti soki nzamba sungi biso ndenga zo batela ba biso. Si na fin du mois oh mais le 27 inde eza date daka excuse date dans date nanga na tina na mutu nanga pona bimisango na ebité soki producteur et ndenga zo memela biso. OK. Merci beaucoup Kunzardo. Ndenge ya ochaba moyen na ye soki esenga ki na moi auto si sa plan to bimisi. Eza générique, eza mambo ebetama mikolo mo pepe. Eza nini? Eza combien de chansons? Eza pena album eza na 6 titres ya ba biloko ebetama na ba Congo na minute. OK. À part ya biso ba lala wana pa avuma. Mais 7e ya
il y a 7 titres nanga ils appellent boeta to bingango o boeta bolenge on a presque na kena bambanda kana bomba ko beta na dynastie volume 2 te wana ko to yango te wana za ba bingango j'aime de on a lingi yango générique on a beta ce qu'on a liai il pas beta ba fro beta pe tout mais il a développé dans le monde Mupandi après Toyo Souk Sapo il y a ça central et après à peine dans ma cambo ya OK merci beaucoup Kunzardo mot de la ouais bato balingi babima na mon pépé plus 243 89 71 29 373 plus 243 89 71 29 373. OK merci beaucoup. Merci. Moi, des dédicaces, ils ont raté 2 personnes, 3 personnes. Oh, tout balinganga. Numéro nanga yangwana okomelinga. Et na boina boga bato na kanda ko boga kana. Olingi ya sika. Na ningi mina ba patwa sika, bato sika. Mais Fabrice Lolema ba ka rebelle. OK. To compela. Et bato pe baza ya sika. Bazape mais na boy ko tanga bango na émission o tanga bango na émission ba koyaka. OK. Ngana lingi na sala te bato tout biso tout boka na OK c'est tout. Yo lingi batno sika. Na lingi na baza yanga pe baza. Yo ba bimika ipana o. Yanga Olivier Mbaya. Mutu nanga ya sika. Amoni na dévoiler on émission. Merci beaucoup, tout est bien qui finit bien. Toujours là votre Gloria Bongunda à l'obligation de vous servir. Donc, ma question, ma réponse, donc vous tenez vraiment regarder. Merci à mon équipe et compagnie qui est derrière moi, mon caméraman Richard T. Salut. Avec Mike Lokamba. Bobby, papa moro bien, papa moro malamu, so bozo mon Gloria Bongonda. Devant ma poste télévision, na bilo na bokasité, il y a archevêque Mike Lokamba. Merci à toutes mes vrais, je vois directement. Pauline Ngengola, cadette, la maman d'Adriana Despris Rouen. Merci à Ya Bruno Lubika, Mbonga propre. Il y a pas de propre. Bruno Lubika, OK. Merci à Patoumo Bezapatero, Banakoto, Yo Congo Ini. À lui-même, son éminence, Maître Kazi. Groupe Kazi. Merci à David Olito des caractères. Merci à toutes les personnes, surtout Balinga Gloria Bongonda, n'a conseil, n'a bino, n'a motivation. Donc, restez scotchés, branchés sur Afrique Elengi Télévision, la magie de l'info. À la prochaine numéro. Je vous aime. Bisous. Bye.